na salle oyo bakekaka badocument po bakatela yo boarding pass la famille na komi na place batikaka badocument bacheke document nanga bamoni yango eza bien nakoma place billet boye bacheke bakatela nga boarding pass mama natali ngai abisinga bi abenga na kombo na nga oyo ezalaki na billet abisinga monsieur Manuel nga bi oui bakona kasi naobenga na banjunju bayebi nga peut-être ala na nga na YouTube abisinga ozo voyager lelo nga bien oui non voyager lelo voyager lelo ndeni nga bi mena voyager lelo te ndeni omwe na bien na nga yango wana nga mnakangelaki yo bagoti tabatali nga sika bi mais vol na yo esekendaki hier le 18 yo ye lelo ndeni le 19 nga bi vol na nga ekendaki hier na ndeni nga yango bakomi le 18 le 19 yango bakomi na bien na nga le 19 ayebisi nga bi te obino bozala na notion ya kotanga makambo ekomami na kati ya billet te tala na billet na yo eza voyage eza le 19 mais faya kosala checking le 18 yango bakomeli yo na bik faya kosala checking le 18 pour vol ezalaka na 0 heure bomataka na 0 heure donc le 18 wana na 21 heure ndongo osala checking autant tokoma 0 heure esala le 19 yozwa vol ezalaka donc oyebisanga boye te donc vol yango esekende nango loba bi oui vol na yo esekendaki lobi yango le 19 abi te le 19 oyo ezalaki ya le 18 po tokota le 19 yango wana esali le 19 donc nde oza boye orate déjà vol na système ya bato baovoyage lelo nkombo na yo eza te ngabi makambo somo boye ya bien mama koloba boye te parce que nga réseaux sociaux eza déjà bougé tout le monde kuna si baposte bala mama nyonso baposte il faut na voyager siko ekoma suboye ndeni na kende kuna na salle po nga voyage ta turkish abisina kende na bureau turkish eza kuna kende bacheke bien na yo so moyen ezali ofuti pénalité epuis ekozonga ngabi nzambe na nga olika mosomo boye oke na bureau turkish wana nakomi na kuta mpe bato bazodéclare même kaka na ngai okarate vol soki ezalaki nake le 18 boye lelo tokomi na le 19 namoni bato mosusu bakati bafuti bapénalité etu ekomi na tour na nga nalakisa bie papa natala yebisinga osomba ya bie wapi nayebisi nasomba na agence mo na ville ayebisinga système na bango awa epa na biso ezoleka donc ozongaka na agence wana na ville bango nde bakofongola système ofuti pénalité à partir ya kuna na biyesu na 1h23 donc fo nazonga po bakende koku na minute oyo agence eza deya kokanga donc nga mokolo lelo naolala na kisasa ngabi réseaux sociaux eza bouge boye mama yereki na obouge te biso tokolanda na baron akomeli rit alo rit tala makambo ezoleka awa rit abi esalaka bongo rate voile ngabi nzambe na nga na kufi réseaux sociaux eza bouge na kosuka wapi atindaki osokoki na ebombama wapi ndenge kokomela papa na agence oyo place nasoma bien nga yebisi papa bino kokomela nga na voyage le 19 nakomi na aéroport awa bayebisanga ke vol ezalaki le 18 otokota le 19 bino koprécisela nga te papa na alobi yo monaki teke nakomaki na bik ble na pointelaki wana ke checking eza le 18 orate vol ngabi balobaka na confirme ngabi oui ekomi mpe ya soloko nakosuka apilika monene boye nakobenga mpe joli kabelo deux personnes oka bayebaki na rate vol ezalaki bango wana oya mpe moto ya joli kabelo esinga te zonga na yo koyebisa mpe motu te lokola deya internet eza bouge zonga kende fana na kimia lobi na ntongo kende kochange jour ofuti na pénalité ozongi mpe akomeli mpe joli kabelo mpe ayebisanga oui c'est bon zonga kende na flat na ngai po na bana ofana na flat na ye dernier temps ayebisanga kende na flat na ngai oyebisa bango bapesa ofungola me koyebisa mpe motu te kobetela mpe so motu lisolo te chance alevaki yo te kende ebongo okende kochange bilamba jour bandeko stress taka na omona deya réseaux sociaux mobimba nde bato bazosala bemission ngai nani nasalaki te nakosela na pokolorate voyage oyo naolobela mokili nini oloba nini nazonga kaka l'homme propose Dieu dispose oyo bakondisa nzambe wana biso nde tokangeli bakomba oyo ezala na voyage namoni yango yango oyo ebandi sikoyo eza kombate masumu nosalaka na la famille nazongi na nga mpe nalala taka na kotika ata nalali kolala ya stress yoka pongi natala kutu YouTube te mpona komomona mameso komoleka na YouTube na komomona otala zo ndenge nini
na ota ku YouTube te na koti na lali na tala nene Karine Mokonza kangi YouTube bakangi TikTok na chauffeur na ngamo na bengaka na bengi chauffeur na ngana ikoya na ba 8h na kota mbamona mutuka na dinda dubu pona obanga bato bamona nga toke ville to komi na ville asobiga iba level na komi na futina penalité bashanzo jo lobana mungongo kangami omeli gorodo na biloba okangami omeli ligorodo like la famille nana like bocha ba like s'il vous plaît bocha ba like beaucoup déjà 1000 et quelques pourquoi ozo kina pourquoi le quoi to atongo na kina ngana se retrouver na aéroport ya le bossa combien na papa na epsinga bi le vol mentalité lobi pe vol ezate osambo vol ezakaka vendredi gabi do lelo sunala na kisasa lobi pe sunala na kisasa ya mwana mboka ya boti kominga boye kunzambe na ngai masumu sa mokile ko komona nga ndeti na so ndini mokili te biso tokangela ki ogo na ola na kisasa na usuka wapi na ubima ndeni na somba credit nini yo ko na komi prisonnier habite na signé wana zozela ona na poto futi pénalité ba o tanga vol ya vendredi atanga na vol ya vendredi simana ngosani na ko zongati na zongi la famille mwana bimata libanda ezate na mona ka ba live ezo sala makuna mura asa komi mura boze la photo mura na nzela habite a lire likambo ezo kendela ngani mna yo kufa na tension ça c'est seigneur so benga na mona explication pesa mututé na mona explication zalaki makambo ko ko loba et ko bouger tellement na ko paniquer pe ba tunsu ko bouger te la barona kanga TikTok et bouger na des avantages nanga des avantages na bato timbiriki banda ko zela ngai timbiriki eza yo balukai batianga ba plainte ba ka kina voyager te ba ko zelela nga pa na aéroport biso do ezelo mosala mokile ba ka kina voyager na voyager mokili te bato na yo wana biso za chaka te na bloquer tous les deux numéros na WhatsApp bato fongola kina nga obenga bato wana na mona ba appel te na mona lo monter ya biso za silo nga mona te ya Airtel na salle la wa mutu moko ta yebi yango to appela posa ko yeba ngana tous pour na tala actualité à quatre réseaux sociaux etali yo etali biso te ça ba live kuna tala kala famille bato nini tala ba famille bana wa moke mama abotinga papa abotinga baleki nanga famille nanga mobimba mutatikali koyeba teke na raté vol azate obiki balinga bakinape apeteli pe bango lisolo te mpo nazongi mpe ndako pe te nazonga yemba mona flat obiki olinga obonga lokola reda kinape pour toyokoma lobi nabi namekana kofongola whatsapp nanga natala nafongoli whatsapp nanga nakuti bapele bamessage nabi ya somo alokangi lisusu nabloke ka numero yango obloke yango la famille ekobloke yango eti esinga azalaka kimia tobatelaka kimia tibokende nabi c'est bon mwa baolendisanga ti nakuma eloko nakufeli bato balendisanga azalaka kimia esa mango makambo eyaka makambo ya poto loba te omeli pema likololo voyage nyonso ezalaka na histoire nango fo beta mpe histoire ketala olekai na étape boye olekai na étape boye donc voyage loko ezala na histoire oleki na logique des choses ofanaka kimia nga bipona fai nanga pe la famille nzala la place na fandaki siko moyen obimo ke somba biloko eza te nga bi bon place de la temps moi 21 mois boye na bimanaki kosomba biloko kolia ota na kobima pe kuna plus place yango nazalaki eza bandal pe ya makambo na basonobima na okenzela na bakina pe tokoma 21 place nazalaki nsima nango eza mwa se banzete basala mwa babiloko kolia wana nga bibon koto oyo eza mwa molili so nabimi moto arepere nga aza te nabima boye nasomba biloko kolia la famille nabimi na fai na terrasse alaka na se banzete molili nalinga namelaka boye natombola otala bomoni motonga na tindeki loba te omeli pema tombolanga bofana ngai kofianga boye kopanike alobaki oberge ti ayebisanga naza fanatique na yo nga bia merci beaucoup ayebisanga naza fanatique na yo nga bia merci ngabi taka na koka soki nakomi mal à l'aise nga bi bayokanga photo awa so babimiso na kati ya réseaux sociaux fi wana azalaki fi normal te fanatique no pe chinoise ayopioka signal ke biso moto osali obongo biso moto osala yo wana yaka ba miss girl okovivre nde makambo ya bien bien na poto awa
nzalango dafa ngako utila nga ba like ko poni bwa mitema mabebu na omona video ya nini yo bondeli bino s'il vous plaît Bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bebe bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mura awa komi na poto na kanisa moma ekoki eloko ya liboso akosala atika komba la baronne na ndenge mabe eza mpona intere na ye. Bien sûr basungi ye na bato bazaka contre la baronne. Bien sûr basungi ye na bato basepelaka ndenge alobaka mabe mpona la baronne. Mais ezali bien mpo mura aza mwana liboso na libota mama na ye. Mama na aza jeune aza vivante. Papa na ye aza jeune papa. Bon, papa normal jeune te mais papa baza vivant na bandeko na ye. Lelo mura na katalimane bandeko akomi mpe malamu sikofa tala vi na ye kokabwana na bato owana na modele bango balingaka eza nango mabe te. So balingaka ye bakokontinue kolinga ye. Ntango mura awa asengaki mama Charlotte pardon bato ebele batiaki makelele baoyo babanda kolinga misusu bakendaki mpo basepelaki te ndenge asengaki pardon na mama Charlotte. Bamisusu bazongaki ntango basantiri ke mura alobi na Karine Mokonzi nde ezokontinue basepelaki. Ezalaki mpe mpo na mura très important mpo mura aza kokonte na bango toujours. Mais lelo mura akoma mpe na bato moko ya bien bato moko ya très important oyo baza koapuye ye oyo baza na ye elongo baza mpe bato oyo balingaka Karine Mokonzi baza mpe bato oyo basololaka bien na Karine Mokonzi. Par exemple Jolie Kabelo oyo aprotegeaki ya Pierre Flat lala wana c'est quelqu'un oyo aza très bien très bien na Karine Mokonzi. Wana eza exemple kaka moko. Alors mura awa na poto soko akontinue mabe na Karine Mokonzi vraiment aza na risque ya makambo ekende mabe. Moto akobeta aza te moto akobundisa aza te me nde makambo ne ekokende mabe kobanda kaka na oyo ya media. Yango wana mura fa ndima adeceptionne bato na ye wana soki bakozwa déception eza makambo na bango. Mura fa ndima asala oyo ye mosala très bien achange modele akosalela mosala mpo awa na poto eza deja poto akoluka te bato ya poto bapesaka ye mbongo mpo awa na poto akozwa biloko alingi
akolata akolala akolia akozwa mpe mosala akozala mpe na salaire na bien ezoki mpe te mpo ye lelo to aye sika te na Allemagne bisika azali bato baye lelo bakufaka mpe nzala te so totali ndeko na biso oyo basala comédie humour na Karine Mokonzi mpe yangano ayaki sika akufaki nzala te azalaki mpe na mokanda te akokaki mpe kotambola akokaki mpe kokende lelo koto oyo lobi kuna koto meme nga moko namonaki ye nayebi te soki wana ye namonaki ye na gare ya train moko na Allemagne mpe kaka me nakanisi ezalaki ye alors bandeko Moura fa changer méthode surtout abanga kodéceptionner bato wana te mpo nalobi yango bien baoyo balingaka ye bakotika na ye baoyo balingaka ye te bango nde bakokende ezali bongo bandeko mama ye na minute oni naza boye carte na nga vaccin boarding go pass na ngai na réservation na nga hôtel ekoti na valise wana eke na suite mama na bon mama oyo akateli nga boarding pass aza mama oyo mpe asalaki nga formalité jour ya liboso ntango nayaki ayebisanga ke billet na nga jour oyo ya voyage se elekaki ka aza le même mama wana ye mpe moto asali nga sous formalité pour la deuxième fois ayebisanga bi atali nga ayebisanga wana bitumba makasi abi ndeni jour wana orate vol lelo okotisi su biloko na wana ekoti na kati ya valise ya suite sans go passe okwambarke te sans carte à vaccin, sans ni la réservation na deuxième temps bautuna ou embarqué te ndeni osubi tuma makasi bosa district makasi bo na bisi mama na comprendre te na ndenge na bosani yango na ndenge pe na kiko kotira ngo kuna tisi ko ngamo ezolekela ezaleka prière abisinga zela bakende kotala ba valise o pesa biso musala fo bakende kolanda su ba valise kuna bakende kotala ba bi ngamo place na telemela ngabi yango bitumba ngo ekomi kolanda ya makasi botina niveau de simple olingo osenga pardon na Karine Mokonzi ezolekela go pass na simba kana maboko réservation na hotel na simbi na maboko carte na nga ya jaune wana ya vaccin pe na simbi yango na maboko na ndela yeko kotsa na poche ya valise wana nazomi retrouver te wana biso batindi fimo bo akisaki na fia na ke wana ba valise kuna na suite kuna awumeli dimo mama na bi non c'est pas possible fianga awumeli bonene zanga mona landa ye mama ngaki alandi fiana bake baluki baye kobimisela ngango baye koya ayisinga bi abi en tout cas bonne chance kaka pour niveau ya bitumba oyo za nango bonne chance kaka wana ezaleka enlever le rideau sikondo komi kanisa bien senga Karine pardon na yo bimalibana na yo pesa batu pe na yo la kabato ba ikotika na aéroport na la kibango et tout na isi bango ici les signes na ke kota sikoyo na étape asuka otokota ya immigration na DG étape ezalaka ya moto ya sombele otelo boye olakisa koto o eza yo te étape asuka sikoyo yango wana ngabi bona ke kota sikoyo totika nzamba sa musana ba petit nanga mbasala kuna na bana aussi na salo bat basalaka ana tikelika nzambe asalaka musana ye OK loba koti na immigration déjà bat bana bisanga babi place nyonso leka eza immigration bisa ki sasa eza ya place nyonso okomela kozana faussité so komika libosa batu wana tala bango ne longi cha face batala balinga bongo tant mono zo tala ne longo tie le face on sentir que non o bangi te pushaka ngabi oui a communal immigration biso muto o azwa o ayamba ngeza mo mobile moi jeune papa tali la fixé ka regarde azuba document ngaba ndi otala andi otala ngapi na fixé ka miso tali ayebi ke yo mo esa wa réservation na hôtel tali réservation esa OK mboka ni na ebisi loba mara mo ni Bruxelles Bruxelles OK Bruxelles c'est bon attention l'Inès talanga tout droit natali akainga photo bi OK c'est bon voyage ngabi bon étape ya suka yango penza atando ka yesikoyo
ndoki te ezalaki priere so bayebi kaka deya bon voyage ndoki awa biso totindelaki kaka priere losambo etikali te oye nango kasi bayaka kambuye miso ya bapapa wana na bamama wana te poso ndoki ambuye ka miso abi ndoki mo eza yo te wana na bandoki ya bamaster na kasi apesi na bon voyage boye bandoki ye na bino wana grâce temo wana grâce temo abu pia te tobandi makambo wana poto mais la famille ndana bandoki makasi bandoki balandinga ntina Istanbul nekirindika te bandoki mpena balandinga ntina Istanbul nana bandoki ebele bandoki ya famille libota bandoki ya famille nanga bandoki ya parci par là ya YouTube basangani bayekolandanga ntina Istanbul biso na la chaîne kotanga te biso balosambo bandeko bru na ye oleka mpe wana na kompe na salle d'attente lokwa nasalaki makambo déjà en avance vol ezalaki na 23h45 nga nakoti salle d'attente na 22h40 ok nafali mpe na salle d'attente wana na bandi osala bavideo na nga nasali video natindeli esi nasali video natindeli mpe mania esi bango na alala na salle d'attente donc tokomozela kaka kazotindelaki moko ya bandoki te embarquement mpe ekoki babengi biso le passager de voiture Turkish Airlines boya boembarqué embarquement etu tokie mpe okota na bis naye okoma mpe na pied d'avion ok simani mpo nakomi na pied d'avion totelemi wana ezalaki na papa moko boye anaokende azalaki malade ifalaki bakotisa ye liboso sima bino mpona bainstalle etu totelemi mpena wana na pied d'avion towumelaki mwa makasi so eza te so ezali loba na so c'est bon ki na ye okota mpe na avion to nakoti na avion nabi enfin nakoti gloire à Dieu toyebi kokokota oya tiawa na mati mpenza kambo yango komataka de avion edekolaka te edekole biso wana na pepo te okoma Istanbul ba 10h tolongwaki na 23h te okoma Istanbul ba 10h tokiti Istanbul obandela koloba Lucas koget batala ola famille tala Istanbul munene boyokanza kizengi ote kuna deja eza makila na yo moko ngai ata na loba ata osalaki nazwi mokanda lelo eke nakoma ozonga kisasa sokomi na bola mokanda avion na kovoyagera nango lisusu te eza kaka Turkish eza nango avion moko bien meilleur avion boza na condition ya bien confort ya bien mais manevre lobako omeli pema kota na losambo sino te yo tokiti me bokokitaka bakoti siko na aéroport la famille wifi ezaka pour 1 heure du temps me wana eyebani na 1 heure du temps eza ndeni fo baidentifie ozwi passeport na yo oshuepe yango nono okoshuepe omoni toshuepaka otie carte mpona koshuepe ya mosusu place moko olinga kofuta ozali na cash te nde baosala na aéroport wana kasi bongo tun oshuepe mpo bayeba contact na yo bakateli o papier moko eza wana okoti wifi bayebi soki ezaka pour 1 heure du temps mais tout à so fait 1 heure ekoki ekatani so 1 heure ekoki ekatani wifi esa nini ekati mais c'est tout à fait d'accord ya nasali ka wifi 1 heure boye wifi ekati nzambe nanga aéroport monene boye natala na aire vol nanga vol nanga eza soki ba 15 heures na 15 heures yango ngai ko wifi te na ofala na aéroport monene kaka boye nazosanuye kosanuye te restaurant ezali wifi eza limité barestaurant ezali aéroport ande nini boye wifi limité la famille mais eya bongo na bandi siko koluka gate na ngai gate na ngai eza soki combien wana bakomaki soki nini soki 500 combien luka place nazalaki na omona gate te luka place nazalaki na omona gate nini information eza wana omona na pusani moke namoni bango baturke yango basalaka na aéroport mais bien sûr bango papa please okende bisika information ezali you get mama bango mpe baza baraciste raciste tazoka monoko oloba te nazosala live te bobengana nini nazoexplike makambo eza wana explike tozoka ndana lobi azoka papa please you get bango babebisaka soki nini yango nayebi te
Ils non kele ko luka kuna yo moko. Tout à fait. Mais on bino ko ça en aéroport bo aider moun tout ce cas se retrouver. Faut qu'il y ait une place d'information. Non, aéroport moko ma be makasi za aéroport à Istanbul. Tika makambo wana. Nazo tuna koto, so na tunyo aboyi ko lakisa ngana mkuti msusu azo so na téléphone. Mais c'est papa please. Yeko tu kota ngamoni alongwe ngamba mwa bien, longwa. Mais oui. Alongwe ngamba na biko. Mais aéroport boko za baba raciste tina niveau bwendeni. Matanga so na ndenge mabenga. Oh, ça diable, hein. Sur la diable te osenga parlo te la kala. Non mona njena yo tika la pona upete tellement makasi. Wana yeba. Ngo tika la. Wana mona oyo komi ki diable mtakomi. Non, esprit ya dingi. Aéroport wana mobima la tourner aéroport wana. Na mona yanga get na ngati. Oya munene ba boyo. Mona te monde ba komelo na bien que M get 560. O mona ki ba komi pe get 560 bango eza bongo te. Bango get na bango ba koma JTK 560. Mais tout à fait. On a get AD. So on est passé à get AD, on a donc comprendre que vol no is on a pour officier on a tableau. Ce qu'on y parce qu'on te AD on est wapi ou yebi no makamwana. Cette explication n'a pas de sens. So on est à aéroport. La tourner na ozoate. Si mamoni. La sko na tableau moi munene na moni ba komyo na tali sko na moni. Bakomi get na ngezaki JT suki 500 combien wana na taille. Tout à fait. Voilà JT 500 nini wana et kita na 18h. Ngabi ah mais la boarding pass ba na 19h et 15h. Et comme sur 18h nini. Ngabi oh Nathalie ba bien à 18h. Ngabi bon, le quoi tu as 18h et à 18h tu as 14h. La tambola kaka la luka pe lo raolia. Ti ere koka, bon na ba na ko luka so get en place na ozuela. Bande qu'on a côté nalia pour aéroport mon paye biloko cher mai $10 moi gâteau moi ya mke $11 donc au c'est wana de cher babi mais aéroport ko za boiti na niveau de ni biloko cher boy quand aéroport wana na baby c'est déjà $100 depuis na bande ko so ba biloko pe bazo ko sa pe biso wana so pe pesi ko babi te boiti bakisa na bakisinga ko anje pe na yebite ba nyongi basali bien surtout pour ce melo babi bakisa ngaka ngela ebite tema stress comme stress ngama kasi no olo bano longola yo ba whisky ngabite na somba ngata whisky na mela ko na lo no stress o na moni na solde ba komi ba whisky na mike wana ya mike wana ba komi so ndongo 3 eza na $8 si mayo sa ni 3 na komi na guichet bo ba singa no moko nde is $40 ngabi is $40 papa azolo bani na misi $20 na pesa bi no is jute. Même si c'est encore, la plus c'est $20 la PC, yes, ok. Oh, mais Nadine, la bino commission aujourd'hui 3 whisky, au foutu $8. Elle comme $40 ndeni ba whisky mike ka bo mam tala ba whisky mike le quoi ba bébé. Non, c'est pas possible. Wala ba beta on clair ko kabitina so ka na kanda la mela. O sala yere. Uli no bouteille whisky le bosuna. Uli bouteille whisky mi balé. Donc comme asko 17 ngabisco dana yo kisiko moi mutu. Ko tisiko matière. Ambo. Donc en matière éco matière ni. O kimisi ne molimo ankolo. Sur qui nyonso na okutane le aéroport ko sala buzoba. Ona ko sala bango le ko za somo. O nde bango ba osala yo. O mwa ne okene porte biloko na wenzi ba. Kwa kila ngunda awa. Wane yebani dingi ya glory na ngizazela itoboka pe na na monite na tuna mutu mwa zaki na sala abisa yepa yebite na mati su likolo na zongi su place na komela ki tonto kitaki na na monite yo mona kote mo ba komi information sur information pour ma get OK na komi di boso na tuni papa na mabi papa please mais wana ne bongo ki di boso abisa it boarding pass na boarding pass na PC Tona PC boarding pass a tali a cheka ibisinga kita na se kuna kita get na weza kuna na se kuna ngabi na se ongo bana de patata wana kiti na bani ko tambola na kiti na escalator wana na kiti na se na pusha na omona kati omona ndenge ni ya mona ba moko tambola na moni garçon mwazo ya na chariot na ibisinga bi papa please ya moto mwendo asina you want boarding pass bo comprendre kaka en anglais on se va bien comprendre même ngalo baba la mabe boarding pass a checker na téléphone na tala sina kita lisu na se tuna kita na sama bere na bani ko kita wasko OK
heure avant le coquille penza na tala siko na téléphone mabi heure avant le coquille po ezali déjà ba 20h na bango wana Kinshasa je crois que ezali ba 17h ou quoi. OK mabi heure avant la coquille na ndiko kotambola mbango na komiso place on se retrouver te get ça wapi mabi nzambe lelo pena a raté sous vol kana Turquie. Tout à fait. Donc on fout sous pénalité la Turquie yesu ngai. On fout te pusaka dingi o etobuka. Na moni sous ba Turquie mo ya mwasa mobile ba sa aéroport ba bima. Na yesu mo papa please. Aotala nga kutata te ngabi please azotala te na lo ba wapi ya mwasi please azotala te my sister please abona ekotala mais wana yebani wana chinois zakari mo opposé à ma boma o tu sais pourquoi ba tu normal ça va chinois zakari mo un passager azotinga bino please pas nga tuna information sur vol na ye ya musala ba kotala na telema ile suka ina faire de 10 minutes ka binzambe na ngai bon so ezaki prévenir ko kangamela awa gloire à Dieu so ezaki prévenir yo pe kam to yebi la minute on a bla mutu boy na suki na ngai na tiki nyonso na maboko na yo kuna zo mwa mnongo so na yete ngala yebi anglais te na zo mwa pata muta français awate o monele wa ngo me ma téléphone na ba mega télé na yo mona jeune garçon mo alataki elamba ya ba to ba sa na aéroport wana alataki elamba mo ya vert na yebisi papa please na yebisi you get yebisi nga oui is boarding pass na zi boarding pass na PC etanga tali ayebisi nga aya alakisi nga mbamo abi get na yo yango wana na mulongo na musika yebisi nga kende kuna aloke ya yo okomana na kuti deja bato bazali na mulongo bazokende deja bazocheke bango bazokota kabi yesu gloire à Dieu likambo nene boye biso to kozelo nakomi mpe na présenter boarding pass na nga batali bacheke baleki bande kotokota avion te tokota avion 21h pas de problème to fandi bato bakoti bakanga avion te bakangami to ebi kanga ceinture na biso to tlati pe ceinture to yeli balata ba ceinture na kuta manda d'ailleurs kozwa pongi pona lemba ki to koma Istanbul depuis 10h na kozwa vol sur na ba 20h tema na ko se retrouver te na on se retrouver ningene yokata yo bandala tellement fatigué na lali penza na occupé avion décoller na occupé avion déjà oyoki ndengene na kana pongi nde na olala bona occupé avion ezokende keta avion etelemi na ko sutu avion ezaka ya otelema avion etelemi sunde nini to sali 40 minutes depuis avion etelemaki bien sûr ou bien quoi annoncer biso avion eu problème photo kita mama na bisika nzambe ngabi nzambe film on a bango depuis Kinshasa film to senga ki parla de la baronne monaki tina yeko koma na Istanbul awa na ndenge oboyi ko prier tambuli aéroport senga pardon na Karen Mokonzi yo kaka mutu monaki siko avion ekufeli awa na ide nini ekufite ba moni complication na ko se défendre ndenge nini obundana te tebembana ya botama no nazwa komba boete la famille popemba liboso ya poto komba boete bongo ozwila ngo wana okelele théâtre bato basala na aéroport na bandi koyela mituka oyo ekitisa ba bagage baye na nguna mona pe mukia te babisi wana ezwaka biso eye do makambo asoloko baye ofungola avion to bandi kokita wana to kiti wana mpepa malili bandi ya la famille mpepe pena malili na Istanbul ba wana okaki mpepa malili ba balati lati ba jacket ngabe mboka ngo malili to ye na mboka malili yango mpepa malili c'est malili to koti na bis to zongi sur aéroport to komi aéroport to bandi ba yo pesa biso bilo olia ba pesa biso ba jiwana ba bito zela vol mususu ezana 0h. D'accord. Parce que aéroport ezanga wifi la famille. Ezanga te, ouais je sais là il va payer. Aéroport ezanga wifi. Ezali ekokisa ki. Aéroport mo ya stress. Que yonde stress. Lobate, considerate. C'est quoi pour stress? Karazo lobagage. Abu. Loba. Mungo eke. Bocha balaki kuna bobo sana balaki te mama pongi te ngabi bon. La fula kaba whisky na ngora sombaki. La mona milango la avana mi matele pourquoi makambo ekomi boye na milango la ka so pe na kokoma na Bruxelles ngo ba compliqué makasi na kolango wa ke dika ngunda kuna bon ça est bon sala kuna ko la somme bon OK lo bana na meli nga bibo derrière maman de komi boye na monike so na komi kuna complication ko za so na komi kuna ba compliqué na bambani kuna na mabele po na ko sana aéroport wana
erotika la histoire wana ndozo okosa na liboma bescotch ya banda ozela c'est vrai kokate ekoki ko annoncer biso avion ye tokota tokende bon akoti tellement nazaki stressé fatigue akoti mokie nazeli pena na mon avion de ko décoller avion ko décoller ngabi bon siko c'est bon tokomo kende na biso penza na bina pe mata mo mkena lala les osuwa na liepe malunga te bloko ngo ya aéroport pe sans vous comprenez sans yana sens tant somba ngo na kino betla toloto to la la vous ko atterrir to komi à 2 heures je crois du matin 3 heures 2 heures na bien fin na komi nzambe na bakulu na komi et si c'est bien komi ko komi penza bon tema bébé que toujours qui déjà en retard fait to koma kuna 22 heures toujours retard ya vol en tout cas tracasserie pédés qui comme il faut tenir les alaka no ba tombo voyage boli aéroport na bino to komi pena ba checker ka batali ba bisina c'est bon ba bimisi ngai na ju motin au fan na aéroport wana na umeli pona ndo ba ko zwanga donc na ju ko to tracasserie pena makasti tellement ba mona biso déjà to zaki l'air ba tout ba zaki fatigué bilongi zaki ya ko fienuka bisine longese te baki na poster bino ba video na bo mona na TikTok et longese be baki donc na kondi na minute wana yeba ici c'est Mikili falo bondera déjà osenga Karine pa ko zwanga iso ana tokoma te tokomi sokomi kamba biso libanda kata lisona wala kata bandoki nyonso bandoki bazate awa ndo bandi bandoka famille nanga na na poto bandeko bosala to boyebisa Moura nde achange badonné ici c'est Mikili. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.